Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes, bonjour Boitat, ça dépend de l'heure que vous me suivez. Je suis toujours là devant vous pour vous présenter une émission que vous aimerez, une émission chrétienne. C'est une émission chrétienne qui vous aide à connaître et approfondir votre parole de l'Éternel. Je suis là devant vous, votre servante Palmira Lamadon, autrement dit la grandiose. Je suis sur le terrain. Aujourd'hui, nous n'allons pas présenter notre émission comme l'habitude. Donc, qui est sur le terrain dans notre église de la plénitude du Saint-Esprit, de notre prophète Alchi Nenda. Il a fait 70 jours de prière. Aujourd'hui, né Azokita, donc miracle et koleka. Makambe belé ya bien koleka. Pour que toi yokango na matoite biso bata ange 4 cadence TV to kiti sur le terrain biso peut vivre o ya biso dans la bénédiction na biso pour bino pe ba chers téléspectateurs bol o bokolanda bozala toujours béni. Là je dis merci à mon boss de boss Pati Libonda, c'est sans oublier maman Sandrine Mbala, sans oublier maman Esther Rodriguez, sans oublier encore mon père biologique et le grand ingénieur de Pikine, mon père biologique Miami Moba Bodiko et puis tout le monde, tous les téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bonjour maman. J'espère Oza très bien. Yanaza très bien. Namonio awa na mululu na biso munene. Oza membre ya awa to oza invité. Na penda membre awa komo nga Anita Kundenda na mama prophétesse ya église ya plénitude du Saint-Esprit na penda mwana prophète Achille. D'accord maman namonio awa eloko nini pende memelio awa na mululu oyo. Eloko miminga awa po lelo eza mokolo mo monene. Eza mokolo papa na biso alataki saki asali 70 jours eza lelo mokolo oyo azolongola saki azaki na présence ensemble azobima azosilisa donc eza mokomo tozosepela eza donc mokolo mo monene mpenza mpona bana la plénitude du Saint-Esprit. D'accord maman, témoignage nini okoki kopesa biso à propos ya pasteur na biso ya prophète na biso Achille Ndenda? Bon nakoki oloba mpona prophète na pasteur na biso Achille Ndenda a pasteur mo atambolaka na obanga nzambe makasi ate lokwa ba pasteur ebele bakomi na bamboka oyo bazotambola mabe omona ba protocole bakoma basi na ye bana église bakoma basi ne mais atambola na obanga nzambe makasi penza donc azaka tango nyonso na présence nzambe azate lokwa ba pasteur musu présence nzambe ezalaka moke ka présence ya makambo mokili nde ezebele pana ye penza présence nzambe ezalaka ebele pana. Alléluia. Alléluia.
Olamu na yo nasangi kombo kobenga ko. Olamu na yo ezanga suka Yesu. Olamu na yo nasangi kombo kobenga ko. Olamu na yo ezanga suka Yesu. Masa olamu na yo nasangi kombo kobenga ko. Olamu na yo ezanga suka Yesu. Olamu na yo nasangi kombo soko benga shabo langwe. Olamu na yo ezanga suka Yesu. Olamu na yo nasangi kombo ai. Olamu na yo ezanga suka Yesu. Olamu na yo nasangi maswash ai. Olamu na yo ezanga suka Yesu. Olamu na yo nasangi kombo kobenga ko. Osalelanga ba promotion oyo nakanaka te na la vie. Osalelanga ba promotion kana beto akolala. Osalelanga ba relation oyo kamoko na kokate. Osalelanga ya motuya nosopona yo moekebene. Okotisanga na mitema basantwe solo po balinganga. Naebi Olamu nzamboyo nasangi kombo ai. Olamu na yo ezanga suka Yesu. Kaka soki coração. Olamu na yo nasangi kombo ai. Esalaki bolingo ekosanga kasi loboko na bolamu elandanga nzambo yakomisaka mope. Olamu na yo ezanga suka Yesu. Olamu na yo nasangi kombo ai. Olamu na yo ezanga suka Yesu. Te diga, Deus, eu quero ver a tua mão poderosa nesta tarde. Aquele que eu sou
Vamos aclamar pela glória de Jesus. With the fellowship of the Holy Spirit, I call you presence, Spirit of the living God. The Holy Word said, nobody can say Jesus is Lord without a person of the Holy Spirit. Holy Spirit, I call your presence. I welcome you. Be here and give glory to Jesus. Touch manifest. I follow Jesus the day that you appeared to me. I told you, I'm no fiend. Use me, use this body. I gave you my body as the living sacrifice. Today, show to these people, Jesus, you are God. Touch, heal, deliver. I follow to give you a food in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ninguém pode chamar Jesus o Senhor sem a revelação do Espírito Santo. Jesus falou quando o Espírito Santo vai vir, vai lhe dar glória. Aquele movimento que você não estava fazendo, faça isso. Aquela doença que estava permanecendo no teu corpo, procura isso. Não vai ver mais. O Espírito anda a descer. Nós temos glória a Deus. Deus está se manifestando.
Levanta as tuas mãos. A tua boa nova foi pregada. Tu morreste na cruz. Mudando os nossos pecados. E o terceiro dia, aquele corpo de Jesus novo, o Pai que ressuscitou. Os que nós pregamos, numa existência de um reino sem um rei. E o rei é Jesus morrendo. E a Bíblia diz, a palavra do rei tem poder. Quem pode resistir nessa palavra? Tu farás, vos dou poder para expulsar os demônios. Tu nos deixa o poder contra todos os espíritos malignos. Obrigado, Espírito Santo. Vem agora. Vem agora. Dá glória a Jesus. 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 Sai! Comme vous constatez, nous sommes toujours dans le mouvement Nabiso. Il y a 70 jours, il y a pasteur Nabiso Archil Denda. Nous sommes toujours là, vous remarquez, il y a vraiment l'ambiance continue. Il y a trop de choses qui s'est passées ici. Nous étions vraiment bénis abondamment. Nous ne sommes pas seuls, nous avons vraiment côté la témoignage. Il y a un journal, qui maman, maman. Ici. Santé. Santé est bien. Maman, bon événement, en tout cas, événement, donc il y a des gens qui ont été témoin parce que ma cambrepelé salami. Na 70 jours, le prophète a dit Ndenda. Ma cambrepelé salami, ma miracle belé. Donc il y a des gens qui ont été mona. Ma cambrepelé qui a donc ambiance dans ma casse. Donc ils ont basali à minene. Batu musuku bayaki na maladi babiki. Parce que ma bokola bobuka na batele. Ba compte babiki donc ils ont basali à minene. Bonne nuit maman. Papa, comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord, tout le monde a un événement, Loulou Mounene na kati église na biso awa to éviter oza invité to oza membre kati église. Naza secrétaire ya comité d'appui ya église. Est-ce que moi ya prophète Haché. est-ce que ça biso témoignage malamu nini etika lio pour événement o uti koleka Loulou Mounene o pasteur alongoli nini na saki na ezaki nango pendant 70 jours. Témoignage nini okopesa biso ya malamu. Nga témoignage eza ebele. Eza no sacrifice wa sali à 70 jours. Na yebi ke ba retomber nango toko bénéficier nango makasi po sacrifice ya sali ekolele pa nzambe ekwe ya ba pamboli nango ekwe ya likolo na biso bana na ye. Nga pena nyonso na sana na vie na mataba avion na bota na nyonso na sana na vie mais il y a des gens qui se doutent que le prophète n'a pas dit que le bangoni ba question mais là le kuta asimba ba kisi donc so yo message nous adressé na ba téléspectateurs on yo Hollande o ba kana tout le prophète n'a pas lobini bon prophète malamba dimaki na mboka na été prophète malamba dimaki na mboka na été ngala na ba témoignage na bango pe ba ya bazo ya bango ba témoignage conseil ko pesa bango ba ya kana ba yo kaka après vous salez nga pena la papa na ngala ndima ye dans son azapo lelo ezaye tafadhalisha au prophète de la nation. Il está tomar toda a língua toda inteira embaixo dos pés de Jesus. E tu levantar Jesus em cima desse país. Jesus vai ser o rei da Angola. Deus é da Angola. O rei do mundo. Todo o poder da maçoneria está dominando o mundo agora.
Jésus tu es mon chef aquilo que o presidente da França está fazendo agora. Yesu anasema leo presidente wa França sikoyo. E como o Macron estava me aparecer para me combater. O Macron ni kupinga para kupinga ngai. O tempo já chegou. Donc tu qui? O poder do Macron. Gouverneur Macron. Todo o poder da franc-maçonnerie. Gouverneur sa franc-maçonnerie. Illuminati. Illuminati. Doit mettre une bâche de Jésus. Nós vamos chamar sempre para isso. Il doit levantar Jesus. Nós vamos tomar isso. Rei d'África. O África. Rei d'América. O América. O rei da Ásia. O Brasil. O rei da Austrália. O Austrália. Jesus. Yesu. O rei do mundo. O rei da Europa. O rei da Europa. Bonsoir. Bonsoir. Hein? Comment on a? Frère Bosco. Pour l'événement de l'équipe, ni l'événement de l'équipe, on doit y aller l'équipe. Et là, l'équipe, les prophètes de la nation. Oh, alléluia, sangonaye, zotambolangola, mobima prophète Achille Ndenda. Soka simbi, assemblée pour na batu, bazo bika, ba esprit zo bima, miracle zo salema. Ngana zana vivra miracle na ye. Babetaka masasi, baloba zo kufa, mais aloba ko kufa te. Ngana za professeur en nation, tant la loba ko kufa te, pe lelo na za envie. On a mon miracle na ye, yango na biso na confiance à prophète wana. Bonsoir. Bonsoir. Comment on a? Dalia. Hein, tout le monde va que ça m'a pour makambo ele kalelo ba que ça m'a ni ne ko lo ba pour mo kwalelo. Na sepe makasi ba o ba ete ba raté na moni onzamba saleli par rapport à gaso za kina ba problème ceci. Ya on a mon ka ngwa ko lo ba ngwa ba ba ete ba raté. Boa noite. Boa noite. Ton nome é Bia. Hein, vi hoje você caíste, que você viste hoje? Foi algo inexplicável, algo, sei lá, inigualável. É uma força divina, algo que vem de dentro, uma força que eu não sei explicar qual é. Mas foi algo muito bom, por acaso. E as pessoas que estão te seguindo neste momento, o que consegue que você vai lidar com aquelas pessoas que estão te seguindo você nesse momento? Olha, que não deixem a Deus, que não larguem esse Deus, porque Ele mesmo o cura. E essa igreja também aconselha muita gente a vir. Você já viu milagres acontecer aqui? Já, muitos milagres, já vi, muitos. Tu vas bien, maman? Oui. On a quatre églises, je ne sais pas, message nini. Comment c'était passé? Expliquez pas téléspectateurs, tout bazon en habitant partout. Comment ça s'est passé? Parce que bon, bazaki te balanda grave, abisso, pour pas y c'était bien passé. Tondi nzambe pote bibe lobi, moko abongoli motema alo la fete zakuna. Et secondaire l'équipe autant ba bengi, bato ba yambi Yesu ma liboso, to mon événement fo ebekaki, nzamba zaliko. D'accord maman, j'ai une demande dont je voulais vous poser. Au concentration na batu nino bazaka toujours na badoute à prophète, parfois balobi bazana ba science, parfois simbakesi. Quel message tu pouvais adresser là-bas? Oh nyoso bazana kata Luanda, oh bazaka toujours na ba idée wana ko lancer message nini? Message na ko lancer bible lobi était nzambe oyo azalaki azali pe akosala. Vraiment nga azaka ne sento na mona basali. Soki mutu azodute esengeli abondela kota mozindo, nzambe oyo abenga ya otalisa ye. D'accord maman, message nous adressé na pasteur na biso pona mululu muneno asali. Message nous adressé na yemoko prophète. Nga on répète nzambe pote 70 jours ezali 7 jours te. Mais la zone dit vraiment un chiffre 7, pote yango za chiffre eza chiffre oyo biso tondimaka nango 70 jours na moni babeli babiki et na moni batu oyo bayebaki Yesu te bayambi Yesu. Le chiffre oyo nzambe ateki ya motema yango esali. D'accord maman, je vous remercie vraiment. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen maman. Bonne note, papa. Bonne note, maman. Bonne. Bien, je vais très bien. Non, nous aussi, nous sommes bien par la grâce de Dieu. D'accord, je voulais un peu de demander, tout le monde a quatre églises, aux pasteurs, aux invités, aux membres de quatre églises. Bon, on a l'église, on a membre, biso za premier fils, il y a prophète Achille. Donc, on a liboso bimisa, toza rangé à 4. Ngai, pasteur Blaise, pasteur Bienvenu, pasteur Francis, avec pasteur Abraham. Donc, on a la première position à bimisa.
On a mouvement lelo makamulenge leki lelo lobine ni lubani yokoloba na ba téléspectateurs ba dutaka na pasteur Achille o ba lubaka Simba boyo koloba nini. Non, mutu nyonso nzamba salelaka, même Yesu kutu ba dutaka ye, bandimaka yete. Mais batu bango mo mona image, ba mona makambo salema. Ba moni mutu ayaki na ba esprit, aye même ko tenter. Ba moni ndenge ba délivrance l'équipe a témoigner. Alléluia. A solo inanga, pour nga na tala kuna kolandela ye. A solo nanga ebisinga na yaki na tembe, na ndimaka te. Mais la comprendre que nzamba sana bino. Donc pasteur na bino sana nzambe. Donc notre pasteur, notre prophète Achille, vraiment na yebité. Azana mosana nzambe qui marche bien, atama lobanga nzambe. Biso ba oyo, tozala batu mabe batu ayebi. Mais quand nous prêchons l'évangile, donc nanzela na ye nzamba etisaye. Nous sommes là, nous sommes l'équipe malamu miracle et c'est mi ebele, batu ba témoigner, batu maman le boko nzambe batu ba sa béni. Bon, ngai na bengami na combat évangéliste Paul Israël, naza collègue ya prophète Achille. Vraiment nzamba za lokumu na o nyonso leki durant 70 jours azalaki nango ya prière. Na bandi mingi penza kolobeza te po nzamba sala kana nzala ba sacrifice soki to luki nzambe nzamba komi monisa vraiment naza collègue oyo nazala ka tango nyonso na ye elongo na pesa ka pe ba conseil alléluia zala ki fait ya sacrifice na ye yango sena ki peto sala kaka pona ko poyer toujours pote musala opekende liboso ata kona tango akala Moïse petanga zala ki soka uti na montagne ko za ba instruction pe ko na nzambe tango maneko kitabana nzambe maneko sala pe feti yango yo to sali feti monene el pona papa na biso lenga si sacrifice de 70 jours ko on a sacré la nzoto pe ko proclamer fin ya pandémie ya COVID-19 et sini to pesi défi na monde te lobina batu na mukili à partir du mois de juillet makamisi sont normal batu ba pointer on ba agenda na bango si réellement ali prophète ya Nzambe mois de juillet batu ba mona ko voyager normal pe batu kamini se ko normal kombo na ngai c'est Karine naza prophétesse en tout cas na musala o ya papa toza le sengo mingi komona ba papa ba pasteur ko ba prophète Achille bazo tambola na kobanga Nzambe po eza isu mingi te na l'église ba pasteur ebele en tout cas bazo tambola sou malamu te mais banda na vanda makula papa na ngai en tout cas pasaka vine na ba sacrifice et puis atambola na kobanga Nzambe nde biso toza lokwa toza boye tozo bénéficier na ba grâce tozo mona bikamwa miracle batu bazo témoigner puis tokanga mina Nzambe na ye. Bon, maintenant je suis avec notre DJ Makamunakata Luanda. On s'est retrouvé ici. C'est que comme on dit DJ Koti Awase que Penzanza Bazali. Donc je suis avec lui, il peut témoigner de Makambo et l'équipe miracle autour de l'église. Et puis le pourquoi tout le monde est là, pour tout le monde a DJ Basambelate. Maintenant quand on a mon DJ Ama, on monde que l'équipe lingala comprendre te. Et l'équipe lingala mon DJ Ama la carte église, mais c'est depuis que ba DJ Basabandoki. D'accord OK. Mais na kamwa na moni DJ na kati ye moka ebisa biso eloko nini ememi ezalaki no ndenge ni to moni na kati église. Bonjour DJ. Bonjour Palmer. Tu vas bien? Oui, je vais par la grâce. D'accord, tu peux un peu nous expliquer ndenge ni lokomi a? Donc son lokomi a eza grâce à prophète Achille. Na ebaki na sima mwasi na mwana nga banda otungisama. Après moi c'est un bamemi après moi na zui changement après papa longoli makolone kwata mwana mutuka longoli mutuka na yeti na ndako kolukanga na mayanga ndakomaki abengenga na ye tokutani na ye to bando solola après tout ngabi est-ce que oko yamba Yesu na vino na bise oui côté mana nzela zala pena nzela to tele minda yambisinga Yesu après invité nga na église zala jeudi passé après invité nga na ki jeudi. Après lobby ce soit benga kena zala lelo ande na yeboy. So pona événement wa eleki ndenge nini apena événement eleki ndenge nini te. Aza pina na lobo Nzambe par rapport minga lobeza te parce que eza telenga na DJ mais apena musala Nzambe ya solo. Natikali pina moi big. Merci. Pona balandi na biso o bazolanda TV na biso pe bo balanda ka biso na ba chaîne nyonso na ba téléphone na ba YouTube na ba Facebook. To moni pe pasteur na event oyo leki oyo na événement oyo to moni pasteur na biso yango to sepeli to tuna na no pasteur ma va to banda to pesi na pasteur bono ite pasteur ouais bono ite papa ya to ni to ba kaka kombo pasteur to e basima to ko banda kutuna pasteur ba mituno to za na ngo pona event ya lelo. OK kombo nanga prophète Junior Manga Fire ya to yoki kombo ya prophète Junior
yango pasteur tomoni tosangani lelo bato ebele tomoni mpe bato ebele ne bazosepela bato babimi bao babana babelaki babiki bazwi balobiko toyebi te nini oyo esalami mpo événement oyo esalama lolenge oyo esalameli. Ok, ya liboso na mpe nzambe merci oyo aza maître ya temps mpe ya circonstance. Vraiment concernant cet événement, vraiment j'ai béni le Seigneur parce que le Saint-Esprit vraiment il était au rendez-vous. Donc tout le monde a compris secret, il y a grandeur, il y a dimension et ça koluka nzambe. Alors avant na message on a appelé ça pas prophète Achille, na ngana lo bango en anglais. Daddy, I say thank you to the Lord for everything. All of us, you are feeling the presence of the Lord today because the Lord who are using you very, 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 very high. And then Daddy, I need to tell you, protect it so much that message the Lord is giving you for our country, Angola. Already I feel there is no success if there is no one can be the success for the success. And then already I feel if you get that message, you are the prophet of the nation. Today, I confirm. Why? Because here in Angola, there is a lot of pastor, lot of men of God, but no one can take it our country in his heart. The way you are taking our country in your heart is the same. The Lord can exact you very high in this country. Vraiment, papa, message yangwana, message qui tout droit panayo. Vraiment, je bénis les seigneurs dans ma cambo nyonswele. Amen. Vraiment, que Dieu soit loué ainsi que la gloire soit rendue à l'Éternel. Na sepeli vraiment na o nyonswele kani awa na présence à mosale linaye donc nzamba saleli a utilisé vraiment ngabanda kala na yebi pasteur Achille et pas nangaza papa vraiment donc na yebi azamutu ya prière. Tango nyonso mutu akotaka na kati ya présence nzambe tanga bimaka nzamba salaka kaka o eleki awa ezamba la liboso te po nzamba salelaka ye po nanga na encourager vraiment à continuer po basena nzambe belé ya mikolo yo balingaka ko sambela lisusu te soka moni atongi azana nyonso moya kota lisusu ba prière ezate na sepeli vraiment ndenga continuer ka chaque jour ko luka kelongi na nzambe en tout cas nzamba bakisele belé vraiment ya koleka. Nós vimos hoje a milagre que aconteceu hoje sobre isso. O que você pode falar sobre isso? Bem, eu testemunho porque eu vivenciei o milagre de Deus e aconselho as pessoas que não puderam aparecer que possam aparecer também. Chers téléspectateurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Là, je dis merci directement à mon boss, le boss Patrick Bodas. Et puis je dis merci à maman Sandrine. Et puis je dis merci à ma maman biologique, maman Jeannette, la femme forte, la femme de prière. Donc, je te salue là où que vous êtes. Là, je dis encore merci à Papa Stuff que derrière la caméra, vous avez une image de la danser, le col à donc, je dis merci à vous tous. Merci à Belé, à téléspectateurs, nous sommes comme la Kanga, au besoin Benganga, au besoin de un message pour que nous mettons tous comme merci beaucoup à vous. Et puis je dis merci beaucoup à notre prophète Achille Ndenda pour cette occasion qu'il m'a donnée. Il a roté ma postale l'émission pour une campagne. Je dis merci beaucoup. Et puis quant à moi, je vous dis ça.